Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé à Kolanda. Émission na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Di Pumba. Merci encore à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukasa Empiro. Merci encore à Yaouli Mouché Nicole Damboro. Merci beaucoup à Apocalypse Bella, le millionnaire, Mamé Méline Zembamote, il y a tous Pépélé, il y a Mbetolo. Pourquoi pas à Papi Messi depuis le Kampa et puis Mandela Mugonda. Bah, passe à la grosse moulue de la presse congolaise, Nabino, David Olit aussi, Motomoko bien, Nazanga Mokote, Naza déjà na présent Chai Ngenge. Tous années Mingi, tout bête à Masoro, mais quant à moi, merci aussi à Mouna, artiste et métier noir devant la caméra. Quant à moi, je dis bonjour, président. Grosse Moulir, bonjour. Ok, merci beaucoup, président. Moi, Monayo, Nabatunio sont vraiment basés au Landabiso monde entier. Bon, le Babina Mingezate. À ce moment, tu tires mon silence, tout le monde en a pété parce que tu as travaillé dans la coulisse. Pour l'album, déjà presque à la fin, tout ça va tourner, va tournage, va clip. La ligne de va clip au Bima. À mon niveau, au Zunga Gabon, on a une chouette. Sinon, ça bien, mi baramon fini. On a tourné, va clip, on a le Bumbashi, on a tourné, va clip Musukuna, parce que nous avons à Saint-Valentin dans le Bumbashi. Tourné, va clip Musukuna, si le 8 mars, dans salle fort, on disque Bilo, comme ça, on a 8 mars. Voilà, ok, merci beaucoup, président. Ok, nous présent Chai Ngenge bilan na yo il y a 2016 tant qu'artiste, une vie artistique. Bilan na bengango est positif par rapport il y a Moussala na sali parce que en on m'appelle disque limité mais nazo beta chaque week-end. Tu vois orchestre ça ils ont tourné na Utagiboma et beta matadi sikono le Lubumbashi donc orchestre ils ont tourné. Et ça t'es sur l'album Bimi, Néo Bani ko beta, sur l'album Bimi, mais baza sur place moi, dans la stationné chaque week-end à beta. Donc ils ont ça là que nazo batu baza na pension nanga, batu bana posa oyo comme oyo za kati nanga de la bonne musique toujours. Donc bilan nanga positif, mais il que souci nanga, et ça que na bimisana disque oyo, et swinga moi temps et belé. Yo mo yebi sof ya faute ya producteur baza souté moi ba moyen mike ozoya moke musunda ko lingelia mususu donc tout ça là on a ba effort personnel. Voilà, OK, merci beaucoup artiste Chai Ngenge depuis à Longwa Wenge PCBG à Papa Chéri Bin Adam, ça fait combien de temps? 3 ans. Ok, merci beaucoup. On a 3 ans au Chai Ngenga Longwa, Pembeni à Papa Chéri. Pourquoi pas tous les gens qui Chai Ngenga Bimsa album jusqu'aujourd'hui, Chai Ngenga Zokokara Robinsa album. Mais question on zongi na on souci na auto répondre. Yo rapport au loba qui au zongi là parce que oh esa question, on profite qui par rapport quand on est là. Tu n'as pas net BCBG. On a tika qui to ça la balle de match si ko pena bimite. Tu vois. Donc ils ont un calendrier monte ina ou bien gouvernement chaque il faut me savoir album boyer. Non par rapport on a tenu na bike BCBG eza ya kala des années Chai Ngenge ça lokola effet perso on lo ba ke mona oblongwe chez le parent OK ko foot là. Siko biso ba yo na répondre OK ba producteur bazal suite. Tout ça l'album na faux personnel mutamutazana ndenge nzambe azorganiser makamuna ndenge azokende nakolo banana bisalobi mona tamsusu mutumo ala kanga loko mubu salamité tu vois ngazana mutumo na tam na sala na ba fétiche te ngapena na mwana nzambe lazela ka tant nzamba opesanga ebimi parce que na sali demi sala belé là on a sala 13 chansons. Mais les retours de la chanson, on a comme nous assemblés parce que mi balé mi ça 13 chansons de bateau production à refuter en WhatsApp. Tu vois, mais est-il que nazo bunda ndé na ça ba voyage nyonso nazo bomba mbongo ndé ce qu'on a ba tourner ma clip na ça les forêts manga pesa souci nanga parce que ce bimi et on fait ça ba contrat mususu ya minene mais baza toujours patient bazo c'est là parce que malgré disque bimité nazo beta mais vraiment boza patient disque obima na okalati. Merci beaucoup Chai Ngenge to album na biso est-ce que toko yeba titre ya album na biso Mibaramo elaxika mbote Mibaramo bafana ngamo bakota banor batinela nga titre. Voilà. OK, merci beaucoup Chai Ngenge sur le lisabiso ndenge Chai Ngenge misana ne ko le lisabiso na ba vocal. Soko yoki makambo eza wana o comprendre ka futolela.
yawe na ye ko renouveler contrat ya vie na ngai manda ya génération yango ezokende nango kaka boye lokola na yaka kotika bato na mokili oyo ya se douleur ekoma résident na motema na ngai souffrance ekoma permanente na motema pasi soki bayokaka na matoi mbelo na sina tya koton mpo nayokaka lisusu te yowaye namonaka ata na miso kolula mpe mabe baninga nyonso toyemba na bango basi bapelisa mbabola na makala koluka mombunda ya voisin salome tioza wabio fofolo Ok. Quand sa provision, bon, même la quantité à 3 personnes. La totika la mine na toto suite radio lobby nini. Est-ce que je suis destiné parmi les 3 personnes wana? Révélez moi tanando to makanise ko boma ibubaye. Ba vile ba koma ba bogar mo sole bongi sa bango bilongio. Sa ke pena ya ko remplir devoir ya ba pauvre na mokili. Zambe bisanga na yeba. Pona tika na ngako dérange kayo. Eh Yahweh, oh pitié de moi. Ok, merci beaucoup, félicitations encore à Cheikh Ngenge, bien que Cheikh Ngenge, vous ils ont katanate pour ils aussi là vraiment au la qui subissent encore de quoi aux alaranayo artistes et puis de quoi aux capables. Mais Cheikh Ngenge question on a comme le vraiment pour le cadeau cité pour toi on a vu ce moyen dans autant mengezate est-ce que tu as ba relation ni oh tikala na on a papa chéri bin Adam Oyazaki vraiment président na yo. On a papa, on boss. El Salvatore. Relation Kuba na auto kota ku concert mo papa auto beta na limete kota pemela ndako nanga. Kuba. Beti na pied fiba mboa donc somo. On a papa. Relation ça très bien parce qu'elle a passé un bon moment. Talaka battant son avant na wenge na zo suspension. Donc j'étais toujours donné na longa bonaza pena exemplaire ba ibsa ba tout tala imba un bosseur toujours dans le boulot donc c'est mon boss. Voilà, ok, merci beaucoup Tolongo, la je suis pas leader, mais relation ni Cheikh Ngenge tant que artiste et musicien, na ba collègue ni Wazaki na ba on a BCBG, relation ni pe azara na on a ba. On sort tout ça bien ba Seguin, ba Jidel, ba Ri, ba Jantamissine, tout solo la l'air nous monte mettre ba Jacques Kufa na banda na be Kena orchestre na beti. Massa na cellulaire a utai ko kufa na Kena orchestre na beti donc très bien. Voilà, ok, merci beaucoup Cheikh Ngenge. Cheikh Ngenge est en vente dans la musique. Aux autres là, Wenge BCBG ou ya papa chéri Binadam. La musique, aux autres monde on ndengeni. Depuis au yolo. Au monde on dit ça ka BCBG de ce monde. On a grand mouvement. BCBG Wenge za Wenge. Ndo mona ba Wenge on ezaka ba Wenge po makamba ba jibe na ba wera na ba sala musique ata ba okosa ko sa me ba na ba sala yango. Michael Jackson kuta sala te. Un petit concert de 20h 14h à lobby. On est ba Wenge. Tant na bango pe so bazo continuer. Donc autant la Wenge so tali Wenge eza Wenge. Ezaka ni. Ok, merci beaucoup Cheikh Ngenge. Et so rolele la biso sundingo le la na papa chéri. Et ça là on biso be vrai bien peu ça le monde entier ya mboa. Et ça le monde entier Hollande biso vraiment vrai bien. Volonté zanginga te futa tike pona landa yo nazobanga tango mosusu na kokuta yo na bambanda bolingo na yo bebe silanga te na motema ye motema elingi kasi nzoto boyi na landa yo akanisa ta force nzoto etamwisaka yo makolo yaya lelo edeklare badro na ye ya makolo po edeplasa tro ekutaka yo kaka na mbriema nzambe me tika vinanga bimana vinanga mebe bimana vinanga kurekatani na mort bibembe polio shirakatana na motema balingwe silie mena oh. Ok, merci beaucoup. Allez-y comprendre vraiment la grosse moulure de la presse congolaise. Là, vraiment, na artiste na biso zo sepelisa biso ravo ezo katanate depuis toyeba chai.
lelo azara le même donc azo continuer na ba voix na yo na bo message encore bo pesa Shay Ngenge confiance à décevoir bino taza artiste o bino ba yo bozo landa biso bo soutenir ye moralement physiquement et puis financièrement et au ça là yé peu artiste c'est vrai bien pour na ko évoluer musala ni mais artiste en dehors il y a mouvement to ke non na ba mouvement musu ya libanda relation ni pe ya malambo ozaka na ko ba artiste ba mise ko ba ferré ko ba fali baza ebele ba relation ni o ozaka na ba relation ni ozaka ba en dehors il y a wenge BCBG nga déjà lero naza constater na mabulo na ngai ba relation ndeni non ndenge ezala rara neti nga azala na problème teta mosusu na elongi ya kala funa yebisa yango yo mona lera ba guerre ba wenge Shay aza musicien sans polémique bon garçon natika oswa na mutu te batutu atuka batutu balinganga pona linga batutu yebi bagola ba fere ba fali ba mundibu ba robin ba nani etinanga obeta pe biloko mikolo nani Fabrigas non il faut nini batutu ba sabisa banga bien très bien après sur ba moni biso yo babi kembiaka au solo bien pour ngapena solo bien donc kuna kutu problème ya raté to tika image to zaka na image ya bien pa batutu même ba leader ba fina ngaba waze ko na kusuna kutana ebo apianga naza kama chat transport donc ba ngotu ba fina ngaba ngia mazoni yo buyaka oyo donc vient nga misi donc da ko na ndule ne boy Shay ya to yemba donc naza penza passe partout. Okay, merci beaucoup, allez-y comprendre vraiment Shay Ngenge azarane la polémique et puis azalaka na problème na batuté voilà vrai un artiste vraiment il faut que soutenir pour na évolution ya musala na ye mais tout comme nous vraiment ko citer est-ce que Shay Ngenge na album na ye est-ce que moi ba featuring ezate ezate ça featuring kana musicien na yembi nde oh tangene oh mangene belela mwana bene ngure tanga mange jinga mpenge mambelele sibile blenzala kana njengu mdamwana paje sameze samavara samalobe mimbare mdu ayuma merci beaucoup Shay Ngenge Shay Ngenge ne biso ko pesa pe numéro ya contact na yo so ba ko contacter pour nous soutenir yo des fois ba mususu pe baza na bango ba message na bango lokwa ba diesel la Londres lokwa ba David Olito moto moko bio bato ba message kwa ba papi Messi depuis le campa et puis Mandela Mugonda na mboka na bango pe ba lela na bango mabanga so ko pesa numéro ya contact pour ba contacter merci numéro na ngeza 998 42 61 92 donc 998 obetiko mboka ya Willy Boucheni 998 42 61 92 mais information ezaka to apena mawana mboka to perdre grand baoba prêtre Vechichi paix à son âme c'est là batunyonso yaza muluba mengana lelaki na Kikongo muvanda kana nzona betema ama mutula susi. Ok, merci beaucoup Shay Ngenge. Shay Ngenge notre cité on a quitté na plateau bientôt pour te désannoncer déjà émission na biso Shay Ngenge au profiter au peut sa programme ya mouvement pour te clore na biso na yo au peut si programme ya mouvement et puis mode à la fin na yo Shay Ngenge zo promettre ba fan et puis monde entier nini grosse moulir programme ezaki na betaka chaque samedi na NTV na des bonhommes. Chaque jeudi na pas Martin Digital na des bonhommes pe on a fief na ngai. À part ça, ma production est à moi ebele na utaki boma les 14 na obeta na Lubumbashi. Donc lobby d'ana tongo na zivol na petit to ke Lubumbashi kolwezi pretozongi kin. Poto si ça peut ba clip to misami baramo. Ba lingaka biso ba ya. Mot de la fin na yo, vous allez promettre ba fan et puis monde entier nini Shay Ngenge. Baramo kaka souci na telemika ke base la disque na ngami baramo parce que na pesinzela ba nkunga ba blague te bozo wa yo kawana na ba nkunga pena donc mai mukolo oyimba. OK, merci beaucoup Shay Ngenge to ka bwana. Parce que na ndaku na tabutu si mwana mkiazo lela na mukolo olela o comprendre que te bébé azolela non pas bébé azolela ba olobaka mais maman na boye ndenge ni comme mwana na zo déranger apese mabele ko apese mais mukolo suki ba ki voix pena papa
bato bakoyama problème. Ok, merci beaucoup, Chengenge. Merci beaucoup à Yaouli Moucheni, Balobi Kodamboko, jamais que ça virus. Merci beaucoup à Pierrot Kadima, Namotema, vraiment, maman, mami Kazadina Banagnos, Winner, Joyce, Boza et Belé, la grosse moulue de la presse congolaise dans le Labino. Merci beaucoup aussi. Apocalypse Sibela, le millionnaire, pourquoi pas. À Jean-Marc Kabunda, 520 gigas, merci beaucoup. Yaouli Moucheni, Balobi Fanda, Mbende, na Yopo, Yo Jamo Katana, Jamo Kota Virus. Merci aussi à Diesel à London. Pourquoi pas à David Olito Motomoko, bien Mamé Milin Zemba, Motema Yabatu, il y a tous pépélé un béton, maman Likele Manzamba, maman, et puis Malolo Liori, c'est la Congolia, tout ça la rande, Tolobaki. Merci encore à Papi, mais si vous pouvez savoir Motema pas cité comme Mouna, pour la grosse mouline, on vit à l'époque, il y a battu, il y a Papi, Messi, depuis le camp, et puis Mandela, Mugonda, quand il y a la grosse mouline, si tu sors là, si tu sors pas, nous sommes vraiment à la fin, contre moi déjà, je dis merci, au revoir. Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai cocos.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko congofrance.com